botondi na banson sima ya losambo katikati ya mokolo toko banda etenya ibale alina kanabiso na lokota la lingala mituna pe biano to bandi nande kwa benga biso toko yambaye. Allô? Allô? Allô ma radio, bonjour mon arrêté. Bonjour. Bonjour mon père. Bonjour mon frère. Mon père, c'est le frère Antoine Maestro Poiti depuis la paroisse Saint-Alphonse en ma tête. Hein. Oui. Mon père, j'avais juste quelques questions que j'aimerais bien poser. Je ne sais pas si le crédit va vraiment permettre. Okay. La première est celle-ci. Parlez un peu de l'histoire de notre pays, la RDC. Ndenge, centre na biso, nous vivre en Kalabako qu'on a biso. Je ne sais pas si à ce temps-là, ils croyaient aussi en Jésus ou pas, je ne sais pas. Mais tant que Babel, au Congo, il paraît aujourd'hui, ceux qui ont dit que Bélé, tous ma croyance concernant la Bible, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui dans l'écriture de la Bible, c'est quoi? Tout simplement parce que Babel, son Bayaka, imposer la qu'on a vu sur la Bible et la religion à Bango Bando Sandela, ce qui est que pour la Bible, c'est qu'il faut pas qu'on a vu surtout Bango Simbo. Je ne sais pas si à l'époque c'était comme ça, mais selon l'histoire, c'était ça, et l'école. Et je m'aimerais, ma deuxième question c'est que nous savons tous qu'il y a un seul Dieu. Est-ce qu'un seul Dieu-là, il s'est divisé en une multitude de nations comment? Où chaque pays a son Dieu ou comment? Où chaque continent a son Dieu ou comment? Et ma troisième question est celle-ci, mon père. Concernant toujours nos ancêtres à l'époque. Et ils pratiquaient plus la sorcellerie. Mais les autres, j'aimerais bien savoir. La sorcellerie, ça va bien, c'est bien. Parce que autrement, la sorcellerie, parce qu'une fois j'étais avec un frère qui m'a dit que la sorcellerie, c'est pas mauvais, mais ça a été mal servi chez les gens. Et pour terminer, mon père, je suis un frère vraiment qui aime bien espérer pour devenir prêtre dans votre congrégation. Je ne sais pas si à travers vous, si vous pouvez m'aider. Merci mon père, bonne journée. Merci Ndeko. Pesi biso kombote sango malobombo kayo. Merci mingi Ndeko. Pesi kombote mbele tokoyeba kombo ya ye Sima. Alingi akota na lingomba lia biso asengeli koleka na 10e rue to pe akota kaka na internet atala na site ya biso Saint-Paul Société Missionnaire de Saint-Paul RDC to pe Mediapol kuna okozwa ba adresse ba numéro ya téléphone osengeli ko benga pote okota na contact na ba batali ba aspirant pote bakoka kosalisa yo posa yo ekokisa masoki nzambe alingi otoni mituna misato ya liboso ezali bongo matali Biblia ya solo ba memeli biso Biblia ezali bongo ba missionnaire ba utaki na poto ba belge ba français ba italien bongo na bongo ba espagnol pe. Est-ce que ba inango lokola religion ya bango ezali religion ya bango te ezali religion ya Yesu Kristu e bandaki epai ya bayuda e bandaki na poto te e bandaki epai ya mindele te bango bazali se ba porte parole ba memeli biso oyo e bandaka na Asie na Palestine na ekolo ya Yesu Kristo bango ba memeli biso yango ezali ya bango te bango bazali se balobeli sont seulement des porte-parole missionnaire nyonso azali porte-parole missionnaire akomemelo religion ya yete akomemelo religion ya Yesu Kristo et soki totali malamu tokomono te kutu biso ba africain tozali pene na religion chrétienne koleka kutu mindele na culture ya biso nzebi ya biso ekokani na nzebi ya bayuda to pe nzebi ya mikanda misanto mingi penza bondeko bakala soki okamati nkota lokota la hebrei zambi biblia ekomami na hebrei ya po ya bondeko bakala
makambo masusu ya lingala ekokani na oyo ya hebrei, makambo mosusu ya chiluba ya swahili kikongo okomona yango mpe na hebrei, même oyo etali mpe syntaxe baphrase mosusu ekokani, baaccusatif interne bongo na bongo oyo tomesana na yango epai na biso ezali mpe na lokota la hebrei. Maematali mpe lokola boko mimeseno tokomono tango baboti ya Yesu Kristo bakei na ye na tempelo akokisi mbula zomi na ibale, tango bakozonga babungisi ye mwana azomonana te selon santuluka eteni ya mibale, bakanisi te azali esika ya bandeko babango basusu, batamboli na bango kutu mokolo mobimba bazokipe te bayebi kaka te soki mwana aza na biso te aza na bandeko babiso. Bakoko na Afrika baloba te mwana tango ana libumu ya mama aza mwana ya moto moko to bato babale, tango abotama akomi mwana ya moto nyonso. Tokomona te culture ya bayuda oyo tomoni na Biblia ekokani mpenza na oyo ya Afrika. Alors kolanda bato balobaka te wana ezali religion ya mindele te, ezali ya mindele te, ezali religion euti na Asie, bango bazali basemite, bazali pene na biso koleka pona maimatali nzebi tope culture. Pe tokomono te Yesu ayaki na Afrika, afandaki na Afrika tango azalaki mwana moke, ayaki na mabele ya Afrika mingi penza na Ezipeti. Yango ezali religion ya mindele te, ezali religion ya Yesu Kristo. Mindele bamemeli biso yango ndenge missionnaire nyonso akosalaka. Soko kei kote ya sangolamu okopartage experience ya yo ya boyambi. Kasi ezali nzambe na yo te, ezali nzambe ya bato banso, nzambe ya Yesu Kristo ebongo na bongo. Nzambe azali moko eska kabwani na bikolo tope kolo na ekolo eza na nzambe na ye. Nzambe azali se moko mozalisi wa likolo na se, azali obisika binso, zambi azali esprit, azali elimo, azali moto lokola ngai na yo te. Motuna andeko ezali na motu ya zambi mbele akokanisa te nzambe aza moto lokola biso, akosala boni azali na RDC, azali pe na Congo Brazzaville, na Gabon, na Cameroun, kuna na Belgique, na France bongo na bongo. Azali ko se diviser en plusieurs parties te, azali elimo, le rôle azali elimo. Dieu est esprit, il est lumière, il est amour bongo na bongo. Azali obisika binso mbala moko, zambi azali nzambe, azali moto te. Bondoki tope kindoki, ça dépend. Kindoki mbala mingi ezali likambo mabe, yango mbala mususu koyoka soki moto asali likambo ya mabe penza ezokisi mitema bato bakoloba oyo ndoki te tope oyo kindoki te, parce que eza na sens moko péjoratif négatif. Kasi epai ya bakoko na biso pe bazalaki na boko makambo ya malamu, ya malamu oyo mbele bakokanisa te ezali kindoki, kasi ezali kindoki te, ezali makambo ya malamu, ba technique traditionnelle po ya kosala mosala ndenge ya kobika bongo na bongo. Makambo ya malamu ezalaki, ya mabe ezalaki. Na moi malelo tango balobaka kindoki basangisi mingi makambo ya mabe. Zambi kindoki ezali po ya kobebisa bomoi ya baninga, kobebisa mitema ya baninga, kasi tobosana tete makambo ya malamu pe ezalaki. Yango wana na bokuse na koloba boye oyo ya mabe totika, oyo ya mabe euti epai ya bakoko totika yango, oyo ya malamu euti epai ya bakoko oyo toyebi te ezali engebene na sango elamu, totombola yango pe tobatela yango. Zambi ezali ba valeur traditionnelle, kasi oyo etali kobebisa bomoi ya bato, oyo etali koyina moninga, koluka te moninga bonga te, manso mana ezali kindoki na ndenge ya mabe, tosengeli kotika yango. Kasi kindoki mususu ezali na sens ya technique, moto moko bazali kobenga sorcier blanc na ndenge ya malamu penza azalaki entraîneur nakanisi na bosani kombo ya ye sorcier blanc. Zambi lokola entraîneur azalaki mondele, ayebaki mosala na ye entraîneur kokamba babeti ndembo ba joueur pe équipe ya ezalaki kolonga mingi bakobenga sorcier blanc au sens positif. Lokola te azali na technique moko boye ekosala te mosala etambola malamu. Yango wana kindoki na ndenge ya mabe toboyi yango, kasi
des techniques oyo kosalisa donc ndenge ya kosala mosala ndenge ya kozala na bato po ya koluka bolamu ya baninga wana ezali positif ezali bavaleur positive tosengeli kotombola yango. Tozwi Penkoma Yandeko Baby Grâce kuna na Notre-Dame d'Afrique. Bonjour Père Roger, Maman Régine, merci beaucoup pour la catéchèse. Mon père Nalikambo etali lisungi pe libonza. Ndenge nini tokoki kosala shwa ya malamu kati ya eklesia na pe mobola tango mosolo ezali mokie penza. Eklesia na mobola. Yo. Yezo alobi boye soki olingi okenda kopesa libonza moni tozali na likambo na moninga bongisa yango na ino. Likambo na moninga ezali kaka te likambo ya boswani. La dette de l'amour mutuel. Mbala mingi nalobaka nazokende misa namoni moto akeleli penza nakokamata libonza na ngai na pesi ye. Zambi ezali urgence. Boko bakoloba ezali cas humanitaire na pesi ye. Kasi na yebi te nazali na nyongo ya eklesia na kofuta yango. Mokolo wana mbele na kei misa na pesi libonza te Zambi na salisaki mobola na yebi te mbale koya tango na koya misa na komema libonza na sengela kopesa mokolo mona pe libonza mosusu po ya mokolo nga na yemes. Donc ce que sali bongo moni te ezali kamoko vraiment urgent sengela kosalisa moto na libonza oyo sengeli kopesa na ndako nzambe salisa moninga kasi yebaka te okoti nyongo ya eklesia osengeli kopesa yango Zambi eklesia pe akolikia na libonza lia yo. Yezu alobaki yango pe na kanisi na Santo Marco alobi te bino bayuda mbala mingi okomono obongisi libonzo kopesa na tempelo baye koyebisa te moboti akobela olobi te nakoki kosalisa moboti wa ngai te Zambi libonza oyo ezali korban lokola offrande sacrée na kopesa ngo moto te Zambi na bongisaki yango po ya Nzambe. Yezu alobi te ekoki kosalema bongo te yango wana biso pe mbala mosusu ntango ozokende misa omoni moto akeleli salisa ye kasi yebaka te oza na nyongo ya eklesia Zambi eklesia pe alakolikia na libonza lia yo. Botondi sango toyoka ndekoyo. Radio eza ndeko Costa uta parole Saint-Pierre. Sango mutuna na ngai eza boy. Moboti oyo azali na bana na ye na libota bango nyonso tu bazali ba Kristo. Kasi mwana na ye alobi keno ya zana posa akoma sango. Mais mama alobi te ngai na moni yo koma choriste oyembaka na messe. Est-ce que azali comme maman na nzela mabe parce que bango nyonso bazali ba Kristo. Merci Nandeko Costa sango. Merci mingi Nandeko Costa basango ebele pe bautaka pe na ba chorale babandaki d'abord na mosala ya paroisse bo choriste na simakoti na groupe de vocation ayekokota na séminaire to pe na couvent pe akominga nzambe bazali penza. Donc oyemba na chorale elingi koloba te okokoma sango te. Mbele koki pe kozala nzela nzamba poneli opote osala première expérience ya kosalela ye na kati eklesia na kati ya chorale ekolengelo na moi pote mokolo moko soki okoti na likindo to pe na couvent okoma pe nganga nzambe ezali possible. Alors soki mama aboyi osengeli kotia yango na losambo Zambi oyo nzambe alingi ekokisamaka. Mbele tango moboti aboyi ezali pe oyo nzambe alingi Zambi moboti ayebi mwana waye mbele moboti ayebi mwana alobi te yo okokoma sango ekobongo te. Soki alobi yango Zambi ayebi yo pe ezali nzela ya yo te ozali na choix te po soki eza nzela ya yo te okokende te to pe soki okeye okokoma te. Kasi soki moboti alobi yango kaka bongo Zambi asengeli na yo mbele asengeli obala obotela ye bakoko bongo na bongo soki ezali volonté ya Nzambe te kobanga te. Zambi oyo moboti alobi lokolo ezali volonté ya Nzambe te Nzambe akokokisa oyo alingi tomona yango pe mingi penza
boko bandeko bapesaka batémoignage te ntango azalaki na libota baboti balingaki tete akoma nganga nzambe kasi lokola nzambe oyo ye alingi asalaka yango ndeko akomi nganga nzambe mpe baboti mpe bakosepela tako liboso bazalaki kolinga te. Obenga biso na 082 016 35 12 na 090 68 16 742. Allô? Oui, allô maman Régine. Bonjour. Oui maman, bonjour. Bonjour Sango Roger. Mbote ndeko. Oui, merci Sango Roger pour nama te ayalelo. Ezali ndeko Karine depuis Saint-Luc Banabashintu. Motuno na Lala ndeko Karine ozongela biso poto yamba mutuno zwa minango tokozwa pe koma isusu ezali na les falasa. Bonjour Père Roger, maman Régine, parlant de l'accueil. Le Seigneur nous a cité lui-même la qualité des gens que nous devons accueillir, alors les méchants et les incrédules. Ndeko Patrick Elese kuna na Saint-Charles Luanga. Tosengeli koyeba te, merci Nandeko Patrick Auto Saint-Charles Luanga. Tosengeli koyeba te Yesu Kristo asi akebisa biso na Santo Luka. Ceux qui tokamati obe Santo Luka eteni ya motoba lobi bénissez ceux qui vous maudissent. Bosala malamu pe na baye balingaka bino te. Toyebi yango. Na sango elamu ya lomingo la zomi na misato batalisi biso bato basato 3 catégories de personnes oyo tosengeli kosalisa. Liboso baprofeta lokola te bayeba mibonzi na nzambe na moi mwalelo banganga nzambe bamibonza bongo na bongo balaika engagé. Ya mibale ezali bato semba juste lokola te bato bazali bato balamu kosalisa bango pe kobakisa bato bayebake lokola te moto nyonso kosalisa ye atako ba préciser balobi te opesi ezambi azali moyekoli wa ngai kasi ide to pe likanisi ezali te moto nyonso oyo kosalisa okozwa mbano zambi ekomami te tosengeli komekola nzambe. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Bozala na motema ngolu lokola tata obina walikolo azali ngolu. Eloba mina Santo Luka. Santo Matteo akoloba soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Bozala ba santu lokola nzambe azali mo santu. Kozala mo santu lingi koloba kosala bolamu na moto nyonso. Yango nde tosengeli kokokisa mokolo na mokolo na bomoi bwa biso. Botondi Sango Roger, Toyoka, ndeko commandant Augustin. Bonjour Maman Régine, bonjour Nganganzambe pe mokolo molamu, merci na matea malelo. Nganganzambe mbelo lobite, Yesu alobi, oyo akolinga tata wa ye to pe mama wa ye koleka ngai abongi na ngai te. Nganganzambe na akotuna. Maloba ma Yesu mana makasi mingi. Elakisi tete akomaki komilingisa par imposition epa ya bato. Natina te balinga ye. Parce que moto aza libre. Basusu pe bakolinga na bango Yesu te, basusu pe bakolinga kasi alobi oyo akolinga tata wa pe mama ye koleka ngai mbela bongi na ngai te. Ekomaki imposition te po bato balinga ye nganga nzambe. Moto na mumibale likolo ya bolingo pe koyamba. Olobi oyo akoyamba baninga mbela komona grâce ya nzambe oyo akosalisa bato akosala misala mangolu akomona grâce ya nzambe nganga nzambe na akotuna est-ce que kosalisa nyonso to pe kosalisa ya profit ekobota bangracia ndakisa moto akolinga bato akoyamba bato epa ya ye akosalisa bato babola bato babokono bato bapasi nzoka nena sima poto pesa ye ba voix tango to pesa ye ba voix abimi moto songolo na gouvernement ndela kimi biso est-ce que koyamba wana kosalisa ekobota pe bangracia est-ce que zalim na kati ya misala ya ngolu nganga nzambe pe motura masuka olobi to sala misala ya ngolu
tosalisa banganga nzambe toyamba bato mpe bongo na bongo mbele tokomona grâce ya nzambe. Kasi nzoka nde mokolo moko olobaka na biso te soki tokosalisa bato tozila tete lokwa nga na kosalisa bato nde nzambe akosunga ngai to mpe nakozwa litombo epai ya nzambe. Olobaka te tokanisaka bongo te tozelaka mpe bongo te wana etali makambo ya nzambe. Kasi lelo olobi soki tosalisi bato na misala ya ngolu banganga nzambe koyeba bato mbele tokozwa grâce ya nzambe na bomoi na biso tolinga te. Nganga nzambe confusion te esika wana. Merci nganga nzambe na telemi moke. Merci papa commandant Augustin Sango Roger. Merci na papa commandant Augustin motuna yambo et longobani na motuna ya ndeko Joseph wa Maria na Falansa. Yezo alobi te tolinga ye koleka baboti e komi lokola kosengisa bato te imposition ko oblige bato kosengisa bato. Yezo azali nzambe lokola azali nzambe ezali normal e bongi ayebisa biso te tolinga ye koleka banso pe binso zambi soki tolingi ye awa tokolinga ye tokolinga bato banso na bolingo Yezo akopesa biso yango wana lobi te tolinga ye koleka zambi ye azali nzambe pe bomoi bwa biso bato esengeli kozala ndenge tolobaki na Falansa christocentrique lokola te mokonzi Yesu Kristo asengeli kozala penza première valeur, plutôt première priorité. Asengeli kozala centre bomoi bwa biso, asengeli kozala katikati ya bomoi bwa biso. Eloko oyo ekoki koleka Yesu na motuya na bomoi bwa biso ezali te. Yango wana lobi te tolinga ye koleka banso pe binso. Kosalisa moto. Est-ce que tango salisi elingi koloba kaka tokozwa gracia? Tosengeli koyeba te etango tosalisi nzambe akobosa na biso te. Soki ndeko akosala propagande politique asalisi po te bavote ye wana eloko mosusu. Kasi oyo ya biso ba Kristo tango tosalisaka na kosalisa po te nzambe asunga ngai. Ezali bongo na kosalisa po te ndeko oyo ngai nasalisi asunga ngai te. Kasi komami te ndenge toyoki yango pe lelo moto akosalisa moninga akozwa mbano. Nani akopesa mbano? Ezali nzambe, ezali bato ya mokili te. C'est vrai, ezali se bongo nzambe akosunga biso nzela ya baninga. Donc Dieu nous accorde ses grâces à travers les autres. Mais tango tosalisi tosengeli kozela mbano ya nzambe, mbano ya moto nga na salisi te. Zambi soki na bandi kosala bongo wana ndenge ndeko lobi komi lokola propagande politique. Na salisi ndeko po te azongisela ngai bolamu na lakisi ye. Kasi tosengeli kosalisa po te nzambe akanisa biso. Bongo ndeko alobi na sepeli zambi na monita alandaka malamu penza maitote ya kana linaka liye. Nganga nzambe mokolo moko lobaki te tosalisa kasi tozela mbano te, tosalisa te po te nzambe azongisela biso. Ezali pe se bongo. Lokola te atako na yebi te awa ngai na salisi ndeko, nzambe akobosa na ngai te, akosalisa ngai, kasi na sengeli kosalisa ndeko, zambi na lingi ndeko. C'est ça, c'est le devoir qui importe. Le devoir, c'est sans condition. Ceux qui n'ont pas qui bongo, ils allaient qui po ya kotalisa te, biso ba Kristo, to sengeli kosala o, to sengeli kosala po, to zali ba Kristo. To sala ango, po nzambe akosambisa biso, po nzambe akopesa biso te, zali bongo te. Kasi na kosala yango, po nazali mo Kristo. C'est ça, être un homme de devoir. Na kosala yango po ya kobanga limfelo te, kasi nasali yango po nazali mo Kristo. Pe na ebite awa nasali yango makambo kitoko nasalisi ndeko po nazali mo Kristo, nzambe ye moko ayebi akokanisa ngai. Pe ndenge nzambe apesaka biso ezali ndenge biso tokanisaka te. Yango wana mbala mosusu komono moto asalisaka bato mingi penza ya kanisi te tango akosalisa boye akozwa likabo songolo. Mbele nzambe akopesa ye likabo pakala, akopesa ye likabo songolo te.
yango wana tosenge koyeba yango te ntango nasalisi oyo nzambe akopesa ngai mbala mosusu ezali oyo ngai naluka kobanda kala mbala mosusu mpe ezali oyo ngai naluka te oyo ngai nalukaka nzambe apesi ngai yango te kasi apesi ngai eloko mosusu nzambe azali souverain azali nzambe ya ngolu mpe ya nguya. Motondi Sango Roger toyoka pende ko mosusu. Bonjour Radio Maria, bonjour mon père, bonjour maman Régine. Merci beaucoup pour la catéchèse d'aujourd'hui. Étant de Coben, na paroisse Saint-Paul de Barumbu. Excusez mon père pour na mutuna nanga lisa hors sujet. Na ngana tuna kaka, est-ce que ba Saint-Père nyonso bazalaka ba mindele po ba o nyonso ngana yebi. Nazomona nyonso bazaka ba mindele. Est-ce que na ba africain pe bazalaka? Wana mutuna liboso mutuna mibali ngana tuna kaka bokese nini eza entre croix au biso tozo salela na croix au ya ba témoin de Jéhovah. En tout cas, merci beaucoup pour la catéchèse. Merci Ndeko Ben kuna na Saint-Paul Barombo. Merci Ndeko Ben naebi kurus ya ba témoin de Jéhovah te. Yango bolimbisa nazana ya na opesa te naebi ka te mikanda misanto ya bango ekesena o ya biso bokesen bozali zambi boko makambo epai na bango ezali te motuna ya yambo o etali mosanto papa ezali likambo ya mondele to moindo te ezali likambo oyo bakopona oyo bamoni te abongi na bileko bileki bapona mpe bana ya Afrika lokola pape Gelase premier azalaki africain tosengeli koyeba te eklese ezali likambo ya mondele na moindo te religion ya biso bakristo ezali likambo ya mondele na moindo te yango nalobaka na mikolo mileki te Yesu Kristo azalaki mondele te mbala mingi boko babetaka libaku toyebi te kala moto moko ayembaka bikeko yango se mindele bongo na bongo wana ezalaki ndenge ya kokanisa kasi en réalité Yesu Kristo azalaki mondele te azalaki na etolo balokola lelo métis azalaki mondele te moindo pe te azalaki métis mama waye Marie azalaka pe mondele te azalaki pe moindo te azalaki na loposo po teint clair ya ba métis zami bazali ba asiatique ba sémite ya eleko ena bazalaki mindele te tosengeli koyeba yango ya mibale tosengeli koyeba te mokili na biso ya Afrika esala mingi pona ecclesia l'apport à l'église ezase likambo ya mosanto papa azala moindo to pe africain te il y a plusieurs façons d'apporter sa contribution à l'église eklese esala mingi penza likambo etali lokola kosepela pasika eutaka na Afrika makambo mingi euta na Afrika na bileko bileki eleko ya ba Cyril d'Alexandrie ya ba Augustin d'Hippone l'Afrique a beaucoup apporté à l'église pe na moi lelo pe l'Afrique apporte beaucoup à l'église na makambo ebele penza yango wana ko tokanisa te valeur ya Afrique valeur ya biso ba noir ezalaka likambo te pas à la noire non il y a plusieurs façons de apporter sa contribution à l'église. Allô, ma radio, Albert Mbole, en passant. Père Roger, juste savoir, comme maman Régine est là, bonjour maman Régine. Bonjour. Une femme qui était en colère contre son mari, il a pris ses bagages et partir. Elle veut rentrer dans sa maison. Son mari l'oblige de payer une amende selon la coutume. Est-ce que c'est en conformité avec l'évangile ou pas? Merci, Ndeko Sango. Bon, libala ezalaka libala na bokoko mariage coutumier ya l'État pe ya ecclesia. Tango mama azongi na ndako akamati biloko ake pa yaye basengeli komituna ya liboso pona biso kati ecclesia tokoloba te ezali malamu te zambi libala esengeli kokoba siko na bokoko tango babala na bokoko oyo bango babala na kiwana ezali na mibeko na yango
na bokoko wana soki balobi te ntango mama akei mpo te azonga asengeli kosala mwa geste bo wana ezali bokoko ezali mabe te kasi ezala mpe geste oyo ekopekisa libala te ezala te ete apesa soki $1000 apesa un geste symbolique Zambi abimaki akei sans kayebisa parce que le problème qui est là lokola libala ezali likamba bato babala ete bobalanaki na l'état na mabodi na libota to mpe mariage coutumier mpe na kati ya eklesia soki moko alingi te libala ekufa akosalanga kaka bongo te asengeli koyebisa mbele mama akendaki ayebisaki te kaka bongo akei na ye mbala moko soki na bokoko bango babalanaki wana esengi te na ntango wana mpo te mama zonga asengeli kosala geste ezali problème te ezali mpe une façon ya kokebisa moto te mbala ekoya kosala bongo te zambi libala ezali likambo ya liseki te kasi eloko ya kopesa ezala mpe eloko ya mosolo ebele te zambi soki ezali mosolo ebele oyo ezali difficile mpo ya kozwa yango ekokotisa lisusu mobulu mpe kobenda bokabwani na kati ya libala ezalaka symbole tozwa toyoka ndeko mosusu allô Super Roger, bonjour maman Régine. Merci mingi pour la catéchèse. Mes pères mutuna nanga ezali boui. Po ya kobonza nzambe wi kolinga nzambe. Kasi soki ozali na mama oyo azali veuve asalaka eloko te. Yo ozwi mbongo. Soki olingi kobonza dîme ou obonzi mpona omone. Kasi yo lobi nanu nakanisela nanu mama napesa ye ndambu kaka le même dîme wana okaboli mama azwi ndambu omone ndambu eklesia mpe ndambu eske osali mabe? merci na mama merci mingi na mama yango wana atako mimeseno adi mekota ezali mabe te kopesa nganga nzambe te ni azomi merci mpona baye basalaka yango c'est très important et esalisaka mingi mpona banganga nzambe mpe mpona eklesia kasi mama eklesia na kati ya mikanda ya ye tokamata kaka bondeko basika tozwa se biblia na bondeko basika likambo ya dîme ezali mpenza te Saint Paul alobi na 2 Corinthiens 9:7 Dieu aime celui qui donne avec joie. Lokola te pesa na esengo. Epona nini likambo dîme ekomami te. Linkoloba te dîme ezali pratique moko ya mabe to pe c'est révolu. Non. Ezali na motuya. Kasi na Nouveau Testament na bondeko basika balobi yango te po te batikela bato possibilité pe ya soki ekoyi te dîme na ngai yango oyo kasi moto akeleli nakoki mpe kopesa ndambo mpe na moto mosusu napesa na mama oyo azali veuve napesi ye mwa ndambo napesi mwa ndambo mpe babola epi ndambo napesi na nganga nzambe ezali nango mabe te kasi dîme ezali dîme c'est un dixième à donner au prêtre ou à l'église donc ça c'est ça la définition mais ekoki mpe kokweya te mokolo mosusu omoni te tu as vraiment des contraintes na pesaka ndakisa mingi lokola tango bana bazongaka kelasi na septembre ba exigence à rentrée scolaire ezali tel que moyen napesa dîme te nakopesa oyo nakoki kozwa ezali bongo zambi ezali impôt te ce n'est pas un impôt mais c'est un devoir de tout chrétien et donc c'est un devoir auquel il faut s'en tenir mais sika osuki likambo te kasi yebaka te ezali devoir moko ezali très important botondi mingi sango tosukisi wapa mokolo malelo liloba ya bokabwani merci mingi na maman Régine pe totondi bandeko banso botondi balandi linakalie toyoki maye Yesu Kristo ayebisi biso likambo etali bolingo esuka se na monoko te tolinga Yesu Kristo koleka banso pe binso lokola te topesa Yesu Kristo esika motuya penza na bomoi bwa biso pe bolingo emonono pe na misala mingi penza tosalisa baza na pasi topono te yango Yesu alobi te salisa profeta salisa moto semba salisa moto nyonso bato bakeba ye
lokola te na baye bazali bato mbele basalaka o mabe banguna bayo kosalisa pe bango pe kosalisa profeta alingi koloba nini moto nyonso azali profeta ndenge tolobaka moto nyonso akuli batisimo azali profeta kasi ndenge Yesu alobeli yango elingi koloba baye bamibonzi na Nzambe nganga Nzambe bamibonza bongo na bongo baye bamipesi mpenza na mosala ya eklesia baza na mosala mosusu te se mosala ya eklesia kosalisa bango kosalisa bato semba lokola te bato balamu osalisa bango kosalisa bato bayebake ndenge komami awa bayebake lokola te moto nyonso kosalisa na baye bazali mbele bato bamotema mabe balingaka yo te kosalisa bango zambi biso tozali katolike elingi koloba universel elingi koloba zala moto ya bato banso katolike ya solo penza bayebaka ese na sapele to na misa te bakoyeba ye pe na ezaleli ya ye soki azali moto ya moto nyonso alukaka bolamu ya moto nyonso aponaka te moto azala musulman azala bouddhiste azala mokristo ya mangomba masusu akoluka bolamu bwa ye wana ozali penza katolike ya solo penza zambi katolike elingi koloba universel lokola te biso bakatolike tosengeli kozala bato ya bato banso. Merci.